HP Media. Tant on a ici tout prier. Moi na moi cher quoi il essaie. Tant à quoi il colo pas le bien dans le côté. Tant à la muki na suka kiltaye na prier pour nae. Azoni na ndako. Kozonga azoni na ndako. Bien aimé, mutako sauté. Makambo molimo eza réel. Les démons existent. La sorcellerie existe. Mutako sauté, mutako solo banana ki lokezara ta linga ne yote. Tamsu yen do kangara bomo. Mwana mwasi azoki na ndako. Alali na butu. Azolotani. Azolota mutu azolota. Nazokende pa mwasi nanga. Ata la boye elongi ya papa na ye. Papa na ye aye asangisi na ye nzoto. Wana na ndoto. Tanga sisu asangisa na ye nzoto. Papa ne akei. Okende papa ne akei. Amoni nzoto na ye mwasi. Lokwa bazuye baolakisi yango na ndoto. Lokwa bakotie na kati. Ekomi lokwa stade. Na bato. Tango ekomi bongo asutuki na ndoto. HP Media. Eloko liboso ememeli yo mari de nuit na vie baza vie a komi sepelisa. Yo ozolandanga. Oyebi eza na bato musu bakoma à tel point que na sala ikawana elekelinga mutu aza na ndako ya libala, mobali aza na ndako ya libala, mais a préférera se masturber. Moi ça zoloba na papa na comprendre mobali na ngati. Et ça be fait mari de femme. Et benaka milimo mabe. Masturbation. Il faut que ma casse. Osana ont souffert tant que ça ignorant, mais osana comme masturbation, mon temps sous 10 à 15 ans passés. Tant que ça cola et bende là des mois qui dosi qui. Il y a mozo comprendre que au comment instabilité surtout l'homme qui bosse on va détruire avant mariage. Ba causer la stérilité, ba causer le bilo ko belé. HP Media. Point mususu e bendaka. Mari topé femme de nuit. Ezali ba pratique occulte, c'est-à-dire et ana batu mususu ba papa mususu ba viola bana na bango. Ezape na ba fille mususu ba zala violer. Biloko ane beng de la pe batu ba mari pe ba femme. Ça détruit des foyers, ça détruit des vies. Alors, comment yeba ko souffrir dans le domaine un, nandela ba rêve. Atos a marié beaucoup là la tête dans boutolo tando to 500 autres na mobile. Impossible. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est encore votre prophète, votre serviteur, le prophète Jansi. Oyo Nzamba Sunga Ngolo Molimo Santo. Au monde na Sunabino. Je crois que les qui m'ont tembélé. Mois de janvier zakamoto dédié à année panzambe. Yango na Sunga Molimo Santo. Tomona ni suna yo lelo. Yo zolandanga na limito banana on a prié. Seigneur, merci. Il est écrit dans la Bible que si tu ne protèges pas, celui qui protège fait un travail en vain. Na pas molio pour côté singana ndeko azolandanga sous 2021. Na pas molio pour ngai na papa maman ndeko mwasi mobali azolandanga to kutani les sous na mois de février. Merci Jésus pour ta grâce et ta faveur. Nkolo, tika message oyo pesinga et révolté peuple nous la prière. Pe kangola bato. La Bible nous dit que ta parole est esprit et vie. Laisse qu'au travers de cette parole que les gens soient bénis, que les gens soient délivrés au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, message dans la même lieu les Sunga Molimo Santo. Et un message mon makasi. Le quoi na moto nzamba mema na domaine de délivrance. Ne lelo na ko partager na yo. Message ko sunga yo.
Et ça n'a cause belé. Parce que belé, je peux dire, bazo souffrir hors cause dans les accueils. Na meki ko vanda na tali bakaya ba prière to laneli to sungi na yo comprendre que bana nzambe bazo ignorer loko moko. Na limina tanga Bible. Dans un livre ya Lamentation chapitre 3, le premier verset seulement. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Awa Jérémie Azoloba aza moto ya mona passe oezaki na se ya verge to kozo ngo instrument ya punition na se ya kanda ya mutu moko. Lelo eza na bana nzambe bele bande ko bele na yebi toza ozo souffrir par rapport oza na se ya kanda mutu moko. Neti lelo na lingi na révoltion na likambo ko sambela sio ba demo kibe bisikib. Domaine eza ba mariage nocturne tozo benga mingi mari pe femme de nuit. Et bela ba problème oza na ngo cause na ngo eza yango. Bayaka osala musala ka moko. Et puis pour ton information, peut-être vous se poser la question. Ce qui moi na moi oui moi na moi c'est cause la mari de nuit pe moi na moi aussi. C'est un démon au azwa forme nyos. Donc no kisoka linga bimana mutu lokola mari to femme de nuit a osala yango na corps à partir ya démon équipe to sikib. C'est que maman to papa botio ana posa te azaka na sexe opposé pour yel wa mobali pe moi sinon butu. Si on bat tout tellement ba ignorer que domaine oyo ba mona ngo domaine moko muke ya mona ba problème ezoye la bato oza ozo souffrir yoka démon qui to sikip na vie à mutu et le quoi li bosso ya causa eza Jean 10 les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mutu azana mari to pe femme de nuit et pas basi. Et même avec instabilité, et cause à stérilité, et cause à maladie, et cause à biloko ebele. Les gens n'a même un message pour na sali analyse. Muto azana mobali ya butu na au permettre yeta vanda kimi na mobali ya mori. C'est impossible. Yango moni o comprendre te yo moko ko fana mobali no bien mais er moko ka li sou posa na ite. O comprendre te yo moko ko fana bien mais o ki posa divorce. Ezana batu mususu akofanda bien journée mobima mais soit moni présence mobali na ndio yo ke kanda. Eza biloko ba démon femme peut mari de nuit ba sala na ba vie. O comprendre te o comment apon mitala gitala tala mibali so ba yeba kimi mobali so aya kimi e kozaka ba cause belé to ko banda otanga awa mais le nena la kisayo comment okoyeba ke nazalaka na mari to pe femme de nuit. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le quoi li bosso mari to pe femme de nuit na via mutu bayaka na bandenge ebele neti koza liboso na ko tangela yo mari pe femme de nuit eloko liboso bayaka na via na nzela o babengi masturbation na Bible zoloba Jida monani akufi na Genèse chapitre 38 azoyebisa monani mususu Onan ayebisa lobi kende zwa mwasi ya ndeko na yo bota na ebana créer ndeko na yo postérité. La Bible dit que Onan so alinga kende ko sangana mwasi ya ndeko ne, la Bible dit il s'essuya à terre. Donc à la masturbation azui semence aboki na mabele tango sangana mwasi wana azwa zemite. Bible obinzamba silika abomae. Poza ki pratique ya mabe.
et loko liboso memeli au mari de nuit na vie baza vie a commis sepelisa yo ozolandanga oyebi eza na bato musu bakoma à tel point que na sala ikawana elekelinga muto aza na ndako ya libala mobali aza na ndako ya libala mais a préférera se masturber moi ça zolo bananga papa na comprendre mobali na ngate et ça be fait à mari de femme et benga milimo mabe masturbation il faut que ba makasi ozana ozo souffrir tant que oza ignorant mais osala ka masturbation mon temps 10 à 15 ans passé tant ozo kola et bendela démon équipe to sikib yango ozo comprendre te o comment instabilité surtout loko liboso ba détruire ba mariage ba causer la stérilité ba causer le biloko ebele point mususu ebendaka mari to pe femme de nuit ezali ba pratique occulte, c'est-à-dire et y a pas tout mususu ba papa mususu ba viola bana na bango ezape na ba fille mususu bazala violé biloko on est beng de la paix ba to ba mari pe ba femme de nuit ça détruit des foyers, ça détruit des vies. Alors comment yeba ko souffrir dans le domaine on nanzela ba rêve atoza marié okola la tena butolo tando to 500 autres na mobali impossible. Yo mona ka domaine olala na butu ozolo tando to rozana mobali à tel point que qui plaisir. Faites très attention. On a besoin de ça en Zambie de venir. Biloko on est même la stérilité ba mium et bello bazo sali sabato. C'est diabolique. Point liboso ngona. Okolo tando to mutu yebi, okolo tape mutu yebi te. À tel point muso kola la polo tindo to sala zophilie veut dire le roi muto 500 autres na nyama. Et ça be fait aux l'action déjà que tu es un démon inquible. Pourquoi ça mange oza mobali ce qui déjà zo mona babiloko yo oza besoin nzambe. Deuxième des choses, encore remarquer pe na tongo boloko sangisa nzoto na mobali to pe na mwasi. Oza besoin ya olukanzambe. Mususu pe ko bando sala mela olotaka ndoto moko wana. Yelongi pe ka moko. Oza besoin ya sambela na basali nzambe. Deuxième point, comment oyeba ke oza na mari to pe femme de nuit? Infection o esi la raté se répétaka. Auquel le médecin a dit que oza na infection. Mais au vandi auquel sou et na batum so ba soufi o meli ba kisinde oza na ndenge nyoso. Mais infection na esi la raté cause na oza mari pe femme de nuit. Yango no moni cause le stérilité ba si ba opérer 3 fois ndenge oza wana. Mais au comprendre bazo biso ba mio mango zo bota lisusu bakango na fibrome mabe. Au comprendre la tête dans les vies de papa bayayo. Et ça domaine où ils ont détruit ba vie bana nzambe belé mais toza ko ignorer yango. Lelo na yo yebisa yo lo moko. La Bible nous dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Moi nzambe aza libre okonyo comme na babiloko te. Et ça n'a pas battu belé à Jésus qui nous ont compris que mibali bazoya ba okene. Pourquoi boya ba okene? Parce que oza mobali ya butu obenga na mibali ya moyi. Obenga na mibali ya moyi. Otiko leste. Na disunya molimo santu nzamba ocho kango la famille mo esalinga pasi. Famille on a baza 4 filles. Tous les 4 filles, on a un phénomène moko. Mobali a abîmé à 5 factures. Quand on a 5 factures, abandi au son babilo kwa libala. Et vendre pas ba moi aussi. Quand on a 6 qui est dans libela zongate. Il y a leki azo mobali. Ba vanda pe ba bibate la bien. Tant babalani mukolo liboso ya nuit de noces na bango mukolo nuit de noces mukolo ba bunda bitumba na mobali batu ba comprendre te ba bunda bitumba ti bakabona eza be fait ya mari pe femme oza no zo comprendre te
mobali ya baya yo oyebi na te pourquoi oza réclamer na démon mari pe femme de nuit oza wana mobali azalaki bien mais te oka bali akoma le roi boxer donc yo ko sura na mobali no te eloko wana ezoluka créer instabilité yo ozolanda ngai oza na mari pe femme de nuit tu dois prier ndeti oza wana okoma omona nongo normal oyebi kende nalala abuna lotaka mutu moko ayaka sakana nanga nzoto obaya butu okoma préféré miso ezalaka ya ofungwama mpo biso okangika miso aye donc yo na ye rendez-vous ekoma ya libela na badéception yo ozwaka basi bakima mona mbongo ozwaka basi bakima mona mbongo ozwaka basi basala mabe eza domaine ya mari pe femme de nuit na memelaki yo message oyo pendant quelques minutes po eza makambo oyo tofungola yango na lisungi ya nzambe mpe lisungi ya technique ya EHP Media tokolobela ngo mwa mikolo oyo po eza enseignement mobile nalingi ekale ona loba naoke basituation ozomona il faut luka nzambe po eza mari pe femme de nuit ntango baobenga mari pe femme de nuit seke donc aza mobali na yo to mwasi no ya butu nde baza wana baolinga te ozala malamu baolinga te ozwa mobali abali yo facile baolinga ozala na instabilité tane mobali akende obongo est ce que vraiment mobali akokeka bongo atiki yo eza bafoye mosusu yo ozolanda nga oyebi bien kende ozana na ndako ko bosala na ka assemble mosala na bango ezalaka mpona détruire domaine conjugal ya bato yango yo ozwi occasion olanda nga namemelaki yo message yo mpona yebisa yo situation ozomona okoki kosambela tala yo ozomona mibali baoyeba okende mibali baoyeba okende okosambela esu te nzambe apeso mobali il faut sambela eloko esalaka mibali baoyeba akende eglongoa il faut okende na source Elisa yeba ebise baobi séjour eza bien mais source eza mabe donc il fallait banda réparer na source na memelaki yo message pendant quelques minutes pour édifier oza wana osalaka likambo memelo mari pe femme de nuit oyebi te otika parti moko ya nzoto no polele moto asepela nango nazoloba na makambo naza na domaine ya délivrance moto asepela nango kala tozomona baosukola bana na babalabala demo azoloba na nzoto ya motu ke baza osukole na balabala na sepeli na nzoto ne yango nakomi nanga mobali na butu na memeli yo message yo pour édifier message yo pour révolter ozo comprendre te yoka mobali noso mikolo wana zwi conscience il faut akota na sécheresse moko lwa koloka oza no comprendre te soka mobali na yo azwi ida kende kobalo pa na bino faut akota mpiaka eza ba domaine à prier oza no comprendre te famille na bino instabilité eza pasi obala na facilité okoza mwasi okoza mobali eza domaine ya mari pe femme de eza makambo to yebebele mutu muso abimana mwana mwasi mwana bomona mwana mwasi azaka ndoki atikala etilelo mwana mobali mwana azaka ndoki a contrôler ko tilelo message ezali pour édifier yo mona makambo lukanza domaine ya mari pe femme de Nicolo ebisinga yango ndeza la base ya makambo ebele ozomona na foyer na yo yango eza la base ya makambo ebele ozomona miso yena bandila inceste yena bandila ebele mais na yelelo kolobano une chose la Bible dit que le fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable yo qui message na ngai kozwa mwa la légèreté te nzamba pesu yango po ekangola yo nzamba pesu yo po libérer yo nzamba pesu yango tala son nzamba tika envie c'est parce que ana mission moko na yo son nzamba zo permettre yo ka message ya boise par rapport à ta libération. Dieu a besoin de te libérer, Dieu a besoin de te libérer, Dieu a besoin de libérer ta famille, Dieu a besoin de libérer ton mariage, Dieu a besoin de libérer ton mari, ta femme, tes enfants. Yango atindeli au message pour édifier yo zola ngai ko hésiter te eza domaine auto maîtriser pour non succès yo kana ibsoli kambo eza na mwana mwasi moko aki mwana mwasi
kitoko ayaka l'église tosambelaka alinga mpe nzambe mais na domaine oyo etali fiançailles azwaka pena mibali omona mobali aye ayolakisa mpe paster na ye mais nde mobali aokende toyeba te esali ke mwana mwasi wana ayokoma na zemi aboti mwana liboso na mobali mosusu mobali akende aboti ya mibali na mobali mosusu akomi na bana 7 un jour na lisungi ya molimo santo kolo asosolisinga makambo na te ya sere yango ntango nakende église na bandi kote ya sure yango ntango nayebisi bato to prie mwana mwasi akwei na se ntango akwei nkolo mpe alobeye na ngai eloko te ntango alamuki nasuka kilta ye na prie mpo na ye azongi na ndako kozonga azongi na ndako bien aimé moto akosao te makambo ya molimo eza réel les démons existent la sorcellerie existe moto akoso te moto azoloba na wana kindoki ezalaka talingaka nde yo te ntango mosu ye ndoki alingaka boma mwana mwasi azoki na ndako alali na motu azolota nini azolota moto azoloba nazokende pa mwasi na nga atala boye elongi ya papa na ye aye asangisi na ye nzoto wana na ndoto ntango asisi osangisa na ye nzoto papa ne akei okende papa ne akei amoni nzoto na ye mwasi lokwa bazwi ye baolakisi yango na ndoto lokwa bakoti na kati ekomi lokwa stade na bato ntango ekomi bongo asutuki na ndoto le lendemain ntango naokontinue séminaire ayo oyebisa mwa biprophète tala ndoto na yo ti papa na ngai asangisi na nga nzoto apres nzoto na nga namoni yango baolakisa nga mais comme lokola stade na bato na kati nde bato batalaka match a partir ya eloko wana nde nayaki otuna ye yaya namonako awa oza na bana combien ayesi ngai papa naboti bana 7 bana 7 oboti na mibali combien ayesika na boti bango tata oyo mibali batata moko misusu batata na bango na yo comprendre que papa nazalaka sorcier akomisi mwana femme de nuit na ye na nzela osangisa nzoto wana mwana akomi lokwa stade donc stade moto ayaka afuti biye atali match akei donc mwana na bakobala ye te bakohonore te yango yo ozwi ntango olanda ngai benga basambela mpo na yo oza na besoin ya lisungi ya nzambe oza na besoin prophète asambela mpo na oza na besoin ya orientation problème na yo eza nini tellement obengi basala nzambe te okanisi bango basala nzambe yango wana okomi incrédule il y a là où il y a des faux il y a aussi des vrais nayebisi yo message oyo eza mpo na yo yo ozolandanga message oyo eza mpo esunga yo nayebi ke ntango oyokango molimo ya nzambe ososoliso makambo ebele te neti mwana mwasi aboti bana 7 bakomisi ye stade. Pourquoi? Parce que bakendaki na domaine ya mari mpe femme de nuit oza wana yo ta mosusu na bomwana osala inceste inceste memelaka mpe bato mari mpe femme de nuit yo trovaka yango normal ozalaki mwana moke bozalaki kosakana obima na cousin na yo obima na cousine na yo yaya leki na yo papa leki tata mwasi nokono otrouva nango normal tu as besoin des hommes de Dieu pour prier pour toi biloko ota mosusu osala pacte du sang olingaka mobali wana mingi na bomwana bomela na makila ya kenda yo mpo kenda keba eza badomaine oyo bademo sikime na enkipe baprofitaka bagéraka mingi domaine wana yango yo yoki kohésite te benga prophète Jansi asambela mpo na yo na plus 243 89 75 58 878 plus 243 89 75 58 878 nasambeli Seigneur Bible confirme biso que otindaki lilobe kangolaki nazo croire na mystère ya cette parole
que mutu nyonso ayoki liloba na yo, mutu nyonso ayoki message onkolo, sungai azala délivré na mari pe femme de nuit au nom de Jésus. Ba malade le quoi ba miom ezala créé par des démons qui m'inquiètent nkolo guérisé kota au nom de Jésus. Na sambe le quoi la prophète Nzambe yo landi émission o Nzamba kota domaine ya foyer na yo, oh diable azolinga détruire, a stabiliser domaine ya libala na yo, a visiter okende liboso, obika bolango Nzambe, et au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.